Ma mission TV, le miroir du monde. Joseph Kabila Kabange azoka bolaba na kati ya famille. Soko tele nenge bureau oyo ya Assemblée nationale par exemple, nenge zali constitué. Okomona ke na bureau wana AFDC paza na part na ye. Eza teke bache bango pemeni. Donc on peut baza par gâteau. Eza gâteau te. Na bureau ya Assemblée ko kabola bokonzi. Organisation ya bureau ko kamba masolo ya Assemblée nationale. Yo boto benga o gâteau. Te pona ngeza gâteau te. Po ezali kama mboka ti. Ezali kama mboka souci na biso ezali peuple congolais. Tozo osela nde peuple. Il faut bana mboka bayeba. Que Joseph Kabila Kabange azali autorité morale ya FCC. Et donc, eza la partie ya Bahati Lukwebo, eza partie moko eza membre et pas na biso na FCC. Kasi précision makasi ezali nini? Alexis Thambwe Mwamba, le sénateur, azali cadre ya PPRDT, aza membre ya FCC, azalaka indépendant to bengaka ba personnalité attachée na FCC. Donc aza PPRDT. Donc ko loba te ke PPRD aligné batu balé. PPRD aligné mutu moko pamba na bureau oyo ya Sénat. To aligné professeur Evariste Bouchab. Les basa ko kabola, c'est par rapport ya poids politique. Ce qui total poids politique, PPRD azali oyo liboso ya poids politique. Mais au-delà ya poids politique de to salara, les arapé to sala rappel élément pe ya solidarité parce que toza famille. Nous avons sala musala esika moko to buni etumba esika moko to longi esika moko et donc il faut to kamba mboka. Ma mission TV, le miroir du monde. Bote Nabino Baimboka Balandi, émission population, parlement populaire, parlement Babola. Bande Konangai, Bozali Musika, Bozali na Mikila Poto, Bozali na Mboka Bapaya, Bozali na Congo, Bozali partout dans le monde, émission population. Oyo. Bomisana Kolanda en direct à travers le monde. Wapi Bosire Touvaka, surtout ba Congolais, Bozami Libanda pour na koyeba basango ya Congo. Awa na cadre Babola, basango zali ebele. Na basango ya lelo bande ko balandi toko beta c'était na o Italie désignation ya mwana mboka Alexis Thambwe Mwamba comme candidat FCC na présidence ya Sénat. Toko beta c'était na o Italie gouvernement ya mboka na biso parce que to yebi souté toko comprendre était plus de 100 jours gouvernement ezobimate. La tractation à gauche, à droite, toujours maîtriser le côté population, ça a besoin de parce que la population est dans mon conseil. Na basango mususu toko beta CTP na o état actualité politique ne to mesana ko loba bande ko balanzi. Tozali na honneur, tozali na esengo parce que to yambi oyo azali communicateur ya FCC na ki ko loba ya FCC azali pe cadre na PPRD chargé à communication. Il y a PPRD, Mwanamboka, maman Ernestine Nyoka Kaiba, Mbote maman. Mbote Ndeko Flavien. D'accord, rappeler que vous allez vice-ministre honoraire, il y a budget, au Italie Misolo. Makambo Italie Misolo, Nazalaki ministre, na gouvernement Oya Matata 2, tout ça là, pendant 2 années, tout ça là qui na fonction 2014 jusqu'à 2016, tout ça là qui est remplacé par le gouvernement à Sami Badibanga. Voilà, na basangolelo maman population kotala. Bilinga mbutu maman lumbe na FCC comme on a ndenge autorité morale ya PPRD ya bino ya FCC mwana mboka Joseph Kabila Kabange o a placé choix na e pas mwana mboka Alexis Thambwe Mwamba. To landi pe na ngambo mosusu kaka na ba itandoike na ba radio bandeko ya AFDC bazali déterminé pour un candidat na bango Bahati Lukwebo. Tout ko ba bopanzani eloko les oleka kuna. Il y a solo moi nyungu ezali. Kasi na kolingana pesa moi éclaircissement muke. Il faut bana mboka bayeba. Que Joseph Kabila Kabange azali autorité morale ya FCC. Et donc eza la partie ya Bahati Lukwebo, eza partie moko eza membre et pas na biso na FCC. Kasi précision makasi ezali nini? Alexis Thambwe Mwamba, le sénateur, azali cadre ya PPRDT, aza membre FCC, azalaka indépendant to bengaka ba personnalité attachée na FCC. Donc aza PPRDT. To ki koloba te ke
PPRD aligné batu mibale. PPRD aligné mutu moko pamba na bureau oyo ya Sénat. To aligné professeur Évariste Bouchab comme premier vice-président. Autorité morale aponi Alexis Tambwe Mwamba nde azala président ya oyo tozo kobenga ya bureau ya Sénat. Et donc toki koloba te ke PPRD azana lokoso ndenge toza koyoka bi PPRD azana lokoso, PPRD azui primature, PPRD azui assemblée nationale, PPRD azui assemblée nationale, PPRD asali musala. Mais pour l'unité ni salaire to bandaki ko préparer ba élection en 2018. To bandaki ko beta mbela tolobi mingi bazali ole ba préparer élection, baza ko préparer contestation. Ba misusu ole ba préparer élection, bon baza ko préparer machine à voler. L'air to comme na quelques semaines avant élection et comme machine à voter et le moins machine à voler. Mais là bino bozo belle la machine à voler. Là seigneur bozo belle la oh seigneur sali PPRD azalaki ko affûter les armes. PPRD azalaki ko bongisa maponomi. Et ça normal le losuki botali ba assemblée nyonso ezana provinciale ezala na national na assemblée nationale ezala na sénat ezala na ba gouvernorat, c'est normal que PPRD azala azu par de lopo abundi etumba pe alongi etumba ya maintenant quand il y a FCC PPRD abundi mais bobo sanité AFDC plazali force munene na poids politique na kati ya coalition na mais alors mais pourquoi c'était le boss lobby Joseph Kabila Kabange azali autorité morale na kati ya lingomba oyo ya FCC kasi na kati ya lingomba na ndenge na lobby pe AFDC paza na kati ya lingomba na soki totangi PPRD parti ya liboso tokoya kotanga AFDC parti ya mibale pe tokotanga ba parti misuso nyonso pe eza na kati ya FCC ba bundi pe poto kokisa majorité na partage ya gâteau ya assemblée nationale na partage ya gâteau tokomona lelo yo président honoraire mwana mboka Joseph Kabila a kotia plus accent kaka mingi na bandeko bazali na PPRD to bazali proche mais na AFDC pour les AFDC a cause toujours victime boké na assemblée nationale ndenge moko na ba gouvernorat je crois que bazwa gouverneur moko mais ce boké na o etali partage ya gâteau ba ministre mingi zaka o ba uti na PPRD AFDC azaka nango moké bon tozo c'est la gouvernement to kolobela ngokutu mais na o etali sikoyo assemblée do ba sénat mais wana ba kope bulu ba bati lukwebo lokola pe na PPRD Janine Mabunda zali kuna awa tout pe batu lukwebo engeza pe quand même équilibré de la part de Joseph Kabila au moins que Joseph Kabila akokabola bana na kata famille Joseph Kabila Kabange azokabola bana na kata famille soko tali ndenge bureau oyo ya assemblée nationale par exemple ndenge zali constitué okomona ke na bureau wana AFDC paza na part na ye ezateke bache bango pemeni donc on peut baza part gâteau eza gâteau te na bureau ya assemblée kokabola bokonzi organisation ya bureau ekokamba masolo ya assemblée nationale yo boto benga o gâteau te pona ngeza gâteau te po ezali kama mboka ti ezali kama mboka souci na biso ezali peuple congolais tozo osela nde peuple tozo bunda mboka ekumbama na ndenge sengeli peuple azo mwa sourire et donc tokobeta lisolo ya gâteau te soki tobeti lisolo ya gâteau donc peuple wana tomone lokola hein. Alors, mais AFDC l'Assemblée nationale a servi la bureau. AFDC a un bureau. Et donc, les autorités morales, Aza Kotala, discussion avec le cadre Baza Pembeni Nayo, Baza constitué tout moi bureau ad hoc et travail particulièrement coordonnateur Nabiso. Il y a FCC honorable Nani Némi Mwilania, au Baza Kosala Pembeni à Mukonzi, les Baza Kokabola. C'est par rapport à poids politique. Ce qui est total poids politique, PPRD azali o ya liboso ya poids politique. Mais au-delà du poids politique de tout ça là, ils ont rappelé tout ça la rappel élément il y a solidarité parce que tous a famille, tous a kosala musala esika moko to buni etumba esika moko to longi esika moko et donc il faut to kamba mboka. Tout ça la rappel élément là. Mais kasi au-delà de ça, profil pe il faut zala. Moutongo tokotia autorité morale à kopona na discussion avec les autres cadres parce que ouais Sénat et ça la maki discussion moko ezalaki ba pesa ki ba kombo oui avant ba préla bezalaki ba pesa ki ba mais alors on peut une discussion ndeko Évariste Bouchab honorable
Yépe azalaki parmi ba oyo balingaki bazala pe président. Mais leur autorité morale na ba membre mususu musale salami. Batali après conclusion habité. Yo c'est mieux yo to chao candidat après un président. Mbaloyo PPRDT azala kokamba Sénat. Yeba kanisa que Sénat ezali institution moko très important. Faut ko kanisa que Sénat soko zongi na kati ya buku likunzi ya mboka na kati ya constitution okoyoka eza koloba président ya Sénat aza nani. Président ya Sénat aza mutu oyo soki milinga ekoti na mboka. Soki baka ya empêchement ekoti na mboka parce que ekoki na kozala kobela to ndenge nini kanyo soka ya empêchement nani akokamba mboka na place ya mokonzi ya mboka. Président ya Sénat nde asalaka intérim. Alors par rapport à ça, autorité morale atali ba discuter ba onyo sur place moko ba monique ba pesa ndeko Alexis Tambwe Mwamba. Mais tu as l'impression que ba moboutiste Alexis Tambwe Mwamba na ko beta sur cette makasi aza mutu ya PPRDT. Azali bon, on bien azali personnalité. Aza mwana la biso ya FCC. Mais tu as l'impression que ebonga wana ya Sénat ezali ka repona ba moboutiste ba o ba sala ba politique akala. Il y a 32 ans, il y a échec, il y a Mobutu, il y a 18 ans, permettez, il y a échec, il y a Kabila, il y a coalition, cohabitation, parce que les Congolais, les Mama Bipopula, ils savent que tout passe, les Français, donc ils ont fait FCC na cash, beaucoup de bateaux, batamboli moi ma baie, na ba image ma baie, il y a un chef, na bango ba gérer bamboka, bango ne ba sous Sénat, oh le but totalement konzi, azali empêché, yenda simba ibunga, beaucoup de monde a été que ndeko Kabila, akobuma sumboka. Ndeko Flavien na sepeli makasi na motuna wana. Ko ba mboka ezali te. Tozo ngana na discours oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi abetaki na le 24 janvier l'ère ya passation du pouvoir alobaki victoire na ye. Eza victoire na ye te contre un autre camp. Victoire à camp mususu te contre camp mususu te. Bana mboka Congo bakotika la se liboke moko. Ce qui bana mboka Congo bakotika la se liboke moko, c'est normal. Politique et exclusion et fout à kate. Ce qui toko mi kolbaki oyo aza kasavuziste, oyo aza moboutiste, oyo tshisekediste, oyo kabiliste. Bango kolongola bango ba participer na construction ya mboka te, na botonga ya mboka te. Mais boka mate lobi soki esali nyungu baza bana Congo. Baza na droit ya Congo. Et ce qui batongo bazali na expertise. Na koloba boy. Ce qui otali nzinga ya président Félix. Ba moboutiste bazate. Bazali. Ba kabiliste pe bazali. Ba kabiliste pe bazali. O ba ute pa kabila. Ba museiste pe bazali. Bazali nzinga na batu na pe ya confiance makasi. Batu na pe ya motema o aza ko sala ba mo musala. Non, unité à Congo. Unité ya Congo. C'est ça principe au photo kenenango. Ce qui expertise des arabes moudistes, mais toujours moudistes. Ce qui expertise des arabes kasavuzistes, azara na makasi tilelo, mais tokozoye. Ce qui expertise des arabes muséistes, tokozoye. Expertise et pas bakabiliste, tokozoye. Mais vraie question. Pourquoi kokabola Congo? Na question wana ezali selo ya bomi tungisate. Alors peuple a mis tungisate parce que président Félix yé moko asakataki likamwana asa lobelaki yango depuis le 24 janvier l'ère passation ya pouvoir et salami na 2019. Na uti solo la na kuku na bande ko AFDC o bazali plus proche ya ndeko Bahati makanisi ndeko Bahati pe na lingomba mo ba ko contester ngate eza makambo mibale balobi na kati ya charte na bino na kati ya mibeko na bino o isangisi bino pour na FCC beaucoup tala ba valeur entre autres ezali ba poids politique AFDC ezali poids politique ya makasi sima PPRD azali na ba député azali na ba sénateur azali na ba député provinciaux azali ko peser mais comment on a choix ya oyo ndeko Kabila asali likolo ya ndeko Alexis Tambwe Mwamba ezali ko pesa discrimination na kati et koto sa mibeko na bino moko te bo michaki na kati et koto sa charte na bino te pona ni parce que azali na ye nengo tu koloba azali na ye na parti politique moko te mais esengela ki bazwa na contenir un poids politique soit na PPRD soit na AFDC mais baki ko moto azali na ni parti politique ya makasi azali na pesika moko te a ko peser te et donc amibali aza ko peser aza indépendant o aza na poids na ye
akoti na Sénat pambate akoti na Sénat po ba pesiye ba voix pour na ke akoma na esika wana donc to ko bateke aza ko PZT et puis aza acteur munene na kati ya depuis to bandaki to loba majorité présidentielle azalaka kaka na biso ndenge pe na lobaki au-delà ya poids politique eza pe na question pe ya solidarité na kati ya famille politique na biso musala ndeko to salela loyauté ndenge to ko salela na mokonzi eza ndenge nini et puis au-delà de ça il faut loyauté oui il faut ko bakisa il faut ko bakisa élément oyo ya profil to lobite ke ndeko baati azana na loyauté te azana yango kala mingi te soki bozongisi babilili bokomona ke l'air ba créer G7 ezalaki G7 te ezalaki G8 mais na suka pona ke kocha mokoloto na papier na bango basalaki pona ke bami benda babi na majorité présidentielle ndeko baati amarka ki pose alobi na bandeko te boete ngai na tikali koto po amone ke 100% bazalaki na raison te mais au moins alobi voix na ye eyokani parce que bino bokanisaka ke et pas la biso NFCC démocratie ezalaka te bokanisaka ke tolobaka te donc ezana mbilinga te ezana ngo normal yama na lingi bo comprendre na kena no na G7 oyo ezalaki G8 mais suki G7 ndeko baati ezalaki wana soki bozongisi pe mwa bilili ya mwa mikolo oyo leur élection ba élection esili ba installer assemblée nationale ba installer bureau provisoire ya Sénat bokomona ke ndeko baati asi ami lobelaki na ye ke epa na biso toza na discipline na autorité morale to discutaka na kati ya famille politique l'air to discuter soki autorité morale azuli loba suka question na biso ya discipline to se pliaka na volonté o ya autorité morale yepe asi ya lobaki yango to yebi ke voilà moi posa ya solo homme politique nyonso azaka na ambition il faut l'Obama ambition il faut yebana ambition ne essayer l'Obama essayer ban to yebi ke na area suka ndenga salaki na l'area G8 et comme ki G7 ata sikoyo akozongisa makanisisima pona kati ya bureau oyo ekosalama pona bureau définitif oyo ya Sénat bandeko na biso ya FDC baza na kota na bango pe na kati donc kimeza nango baza na kota na kati mais il faut quand même te bake ndeko oyo président Joseph Kabila Kabange pour aza président national ya parti na ngai PPRD ya ngana erongo to betaka sete na président autorité morale na biso l'air aponi ndeko Alexis Tambo Mwamba aponi bipona pona te po ata soka za indépendant boko banga te ba mandat wana balobi boko tia président Sénat oyo akotambola kate akotambola mikila bapaya te po so akeba kokanga ye to kende nan yoza juriste to kende nan atali pe cursus amoto Alexis Tambo Mwamba aza moto oyo ba entreprise publique a gérer binyo so wana ba régie financière abimate po akotambola mandat wana ezelaka elongwa Alexis Tambo Mwamba abimaka je crois en 2016 début ou fin 2015 abimaka le procès moko baneko zelaye ezalaki na mkili Belgique akimaki te azalaki ministre ya azalaka ministre même na affaire étrangère azalaka pe l'air azalaki ministre ya justice akei ko répondre na ba avocat na ye procédure alandaki akimaki te kaka ba oyo ba bengisaki ye tribunal e bengisaki ye epesi ndingisa ya akenene kotambola leba kozala na posa na ye mpona bakomplete instruction ya dossier na bango bakobengisa ye merci pour la précision mais nakopesa susu précision mosusu nasepelaki na démarche ya bandeko ya Senko basalaki bakeye komona président Félix mpona koyebisa ye bana Congo bakotalela nde yo nde garant de la nation yo nde mokonzi yo nde magistrat suprême ya mboka ba sanction kili ezali likola bana mboka il faut yo président de la république o s'impliquer na makambo wana potol batol bate ba sanction pe makambo pe ya kala merci beaucoup sikoyo gouvernement pe makambo zo sala mikolo eza mususu ezali reine na yo ba catholique ba sengaki na ye atala ndenge nini ya kobongisa makambo wana matono mingi mwana mboka Ernest Nyoka Kaiba Tozo Kabwana mena motuna asuka parce que vous appelez peut-être le mot de la fin gouvernement et comme là
premier ministre auti na PPRD sika yozali balobi azali mpaka sa lembi bon gouvernement peut ekoumela problème ezo bakisama na mboka ba solution zo mona na te parce qu'il faut que la gouvernement lelo yo FCC na cache beaucoup boma su mboka na mutu ya ndeko Antoine Félix Tshisekedi bolobi boni na mituna population bakolo gouvernement ekoumela na kolinga avant na lobela gouvernement ezo koumela na benda nanu na qualité nanga ya mama politique ancien ministre ancien ministre o ya budget po makambo etali makoki misolo ya mboka toza nango expertise to bine makamwana ya bino umela bote makambo ndeko Kabila ubisa bote donc bengs na ko benga ko beta mbela na bandeko nanga ya FCC na ko beta mbela na bandeko nanga o ya cash po président Kabila Kabange yetende mutaza na négociation président Félix yetende mutaza na négociation équipe ezali o eza ko beta masolo ya négociation na ko lingana loba raison pour na ezo wumela avant na loba ngo nebisa bango liboso boye lelo bozo ko wumisa masolo boye bake na septembre toza na session budgétaire gouvernement faut présenter budget na niveau ya parlement gouvernement eza démissionné et ko déposer budget T. Si quoi, il faut gouvernement ya ilunkamba et pour déposer budget. Mais pour yango déposer budget, il faut tout ça la session parlementaire extraordinaire. Pour que gouvernement wana ezwana nous investiture. Leur gouvernement go investiture, c'est ce gouvernement la seconde et kokende côté ya na niveau ya Assemblée nationale pour na présenter budget wana. Tu as vu que budget ce que salamité mboka ezoko kende na nyungu lelo tozolela o 100 jours à président Félix to comprendre te toza kolela misolo comme passe toza kolela mboka comme na léthargie parce que gouvernement ezalité mboka comme na léthargie parce que misolo ya l'état elandaka chaîne de dépenses ezaka nek ba exigence dango lelo chaîne de dépenses ezako landa mate mamba mboko msusu o eutaki FPI mboko msusu te euti foner mboko msusu oui euti na compte ya trésor public ba dépenses extra budgétaires et les kebele ezako chabiso na difficulté mais na habité pendant ça mais na pas répondre dans les parce que eza à question population mais wana yoka nanu pona émission ici mais na ngina OK attends 10 secondes pesa 10 secondes apana zela nanu émission ici ya solo mais bana mboko fo bayeba kelelo soki ba négociation est commis bloqué ezali nani na cause FCCT égoïsme FCC ya PPRD FCC assez asaleli makamonenge sengeli ba poste régalien va récupérer il fallait to pesa bandeko na biso baza na 20% mais to longwa na 20% bandeko na biso baza à peu près ce qui n'exagérait 45% sinon 40% mais donc 60% ba poste ba ministère régalien ou ba ministère autre ba ya souveraineté aussi to pesa tika na biso totika ba ministère kasi na discussion ya suka ata mukando bazolo ba ke non mukande ezalité accord entre bino eza écrit accord to si to sali to tchena papier makamunyoso et c'est salami kitoko mais eloko zo bloquer lelo bandeko na biso baye na nouvelle revendication bandeko na biso ya cash balobi pesa biso fonction publique pesa biso santé publique pesa biso en dehors de la poste régalien alors que to si to yokanaki na ba partage ba poste nyonso etikalaki sikoyo ke tocha ba animateur ya ba poste wana nani tokocha na fonction publique nani tokocha na budget nani tokocha na finance nani tokocha na intérêt ya etikalaki et donc ngana zo beta mbela bayebake toza na état de droit lobi to respecter constitution tant que toza respecter constitution te mboka ezokota na crise. Merci beaucoup. État de droit peut sengi bo respecter ba dépassement budgétaire zo salimaka parce que ngana tuna mutuna na banzi na mikoloko ya to kotuna bino parce que FCC cash bokomika motomoko par rapport aux ezali na ba etando ya biso ba journaliste dépassement gouvernement dépassement budgétaire et salami wana ezali makambo ya présidence de la République plus toloba gouvernement o eza démissionnaire pesa na peut pas acte nango. C'est pour ça que le dépassement budgétaire les gens parce que na yebisa ki bino chaîne de dépenses baza ko kipa yango lisusu te. Merci beaucoup voilà Bandeko Balandi
TV Zangonga, vous comprenez tout. Tiki bino na posa, maman Ernestine Yoka toko sepela azongela TV pour abunga kinae. Communicateur il y a FCCP chargé de communication il y a PPRD cadre na PPRD tolinga ozongaka pour TV Zongela na maman tout le monde sur maman mingi balobakate ata balobi 30% bolongo na 30% on to biti soki bokoma na combien de pourcents ba maman la participation tout le monde a abiso pété. Tozonga na 50%. Voilà. N'a quoi attirer particulièrement ce qui a permis attention à l'excellence président de la République. Bon équilibre. Assez attendre ba maman le bok. Alors ba la oyo ba maman faut pas ça naï. Donc tozo c'est la 50% na biso poto kota na gouvernement. Voilà to comme na suka moyena des annoncer sur Athènes na bika to kota lobby émission sikana invité motsoso. Pourquoi là na mabota bino matondo mingi. Ma mission TV, le miroir du monde.